Merci. Merci très cher et abonné à Katia chaîne Abisom na Tolona TV à notre maman Anne Kalambay ainsi que Baono sur la Nabiso na Katia chaîne Abiso Tolona TV 100% justifié Kane Tolobaka. Et merci, je crois, nous sommes là encore une fois davantage Kane Tolobaki qui est touré la bino na système moro ya wifi makasi ya ba monsieur makasi. Et le je crois nous avons Kati ya mangengenge eska wapi tozali awa ensemble avec moto ya simi na kati ya téléphone donc toujours sa réalisation ils allaient Evaniste Obé Makaya na moni ma fille que j'aime beaucoup na Kombo Denise ainsi que mon ami personnel na Kombo ya Luanga le prophète, ça c'est mon ami hein quand ils a la félicitation na l'homme de Dieu oyo auti kolongola biso na moi Sony na Kombo ya Pachi libala ya kitoko elengi. En tout cas, nous avons pambola bino ebele na bosanite ana kapinga na kati ya Canada bana nyoso wana nzamba lola azangate ya kopambola bino vraiment ebele na kati ya notre chaîne na bosanite na kati ya réalisation encore une fois na Kombo il y a Francis le noble à Francis et puis mon église que j'aime beaucoup na église na kati ya Kitambo magasin église na biso lingami na Kombo Nouvelle Alliance Jésus Christ na pesi bana nyoso na pesi Faye Angoma, Bambote Ebele, na pesi Marit, ainsi que na bosanité encore une fois, Sandra Djangi, na pesio, Bambote Ebele. Merci. Je crois que mon figure au Tozana Mona Katia, Mangengenge, l'homme de Mangengenge, na Kombo ya le prophète Élisée. Oyo, bastati presque nyonso batapoto, Bozanango, batapoto babaki, Lukila biso prophète en Élisée, Lukila prophète en Élisée, Yo Tozana ensemble. L'homme de Dieu, shalom. Shalom. Boni. L'homme de Dieu Lukayo awana mangengenge par rapport banzembo na yo eza tellement na succès ya makasi na ebité inspiration d'abord non comment d'abord pisa so no vrai non na yo. Bonjour na bato nyonso baolanda biso kolo pambola bino kombo nanga ezali Élisée Mwanja prophète Élisée Mwanja makubungwa Makubungu ya Lola. Pourquoi Makubungu ya Lola? Makubungu ya Lola parce que Makubungu eza biloko nzoto. Eza biloko nzoto ya Lola. Donc Nzambe tanga zo loko moko watie na kati ya moko eza biloko ndamba déposer. Donc eza biloko me ya mokilité ya wapi ya Lola. Pour Makubungu eza Kikongo. Bato mingi batambola basimba so yabiki Makubungu eza biloko moko nzoto. Donc so ekoti mu. Ata bando yemba mso bando bete bando sala nyonso ata bobeti ba flèche banini esimba. Suko ngama kubongo wana personne parce que ndina zabo atatu yemba ata botemisi ba flèche ba minduka ndenge njamba épargner biso contre bataki nyonso na bikete na biloko nzoto do makubongo alola ezali na kati. OK, si réellement toza pena na Élisée tolingi nzembo engisi bat nyonso na poto ba do channel stati na lingi bat ba sentir que naza pena na yo. Tolanda Maman Anna Kalambay landa na sita bat ba ko déjà bat ba ko déjà aïe Koma mosali ya Yesu na ngolu na yo mama na yo yawe na bangomba ya boye yo kanisa bana ndambalola mama na yo yawe okolala na mabele somo bafumi baninga na ngai mama na yo yawe la libanda lunende malili moninga na ngai mama yo yawe ya na nyanga loba na fami na ngato gobo ngate mama yo yawe ne basala ereri batika ngapena eba yo mama yo yawe kayo na koleki balwa ya famina ngai mama na yo yawe ya salata mongo toloba ki mongo
biso mibale Mama na yo Una benga konja kumba ole kumu ise ana o Mama na yo Mama na yo Jambo unandima kukaba bolenge pona yo Mama na yo Yawe kumama na yo ndambalola Mama na yo Mama na yo Ola lola kumona bikama ndambalola Mama na yo Mama na yo Nanko Nanko Utuyimbela yena Nanko Nanko utukumisa yena Nanko Nanko usoki na kanisi Nanko tangu nazalaki kulona Nanko nobi na badekale Nanko na kati ya bari Nanko baoshi na nga na mbongo Nanko na yesu abenganga Nanko tika na bilela ye Nanko Nanko soki loketo ekokatana Nanko ekatana nango Nanko okuna na lola Nanko esa loketo ezali Nanko otoyembela ye nanko 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 Osokina lobi vema totala malambwe Kristiana bapakano Manani bazo pambwa mebele Bapakano balula ekoko bazozwa mabala Bapakano balula yasi bazozwa mabala Kanjamba kosala Seka mobimba na kifiansa Akende kote ya neglisi na simbisi ye Bible Akende kote ya na sandu na memisi ye Bible Ona mape mapeka likolo lokola na bala ye Fami na ye bayokisa mbakomi kotonga ngai Yoki kokona beti liba Rebisi bango basakana kana mosali ya Nzambe Yaya Naomi aboya ngai pona yo Yaya beya kimanga pona yo Yaya Akokingalinga frère pona liya Bible Yaya Tokwa tikelinga Matie Yaya Apesinga Esaïe Bandeko apesinga Pisome Naona nyo ya boya ngai pona yo Alinga na ye tovanda na kapela Mwa yotozwa mwa mopepe Momoto na bongola motema Momoto na lula losambo Natika kuluna pona yo Natika bajenda pona yo Maberge Mose sobata miwapi Yaya longolanga na kowe
kowelela desa eseli koma kosangisanga na bamama ya pundu pambola bango basomba mituka bapesa yo ninye yaya longolanga na wenja mutu pasi bana basomba matembele bongo bapanja kombisi mona senyanga dole bandeko na jelisi ye fufu fufu pe mususu Okay. Wow. Wonderful. En tout cas, Bonzambeza Kitoko, Bonzambeza tellement bien. Amen. Tolito yo un témoignage à notre frère Élisée, le prophète Élisée. Abi témoignage vraiment appelé ça raté. Azo garder en gros par rapport à ma soso sala. Je crois que ça m'a la makasi. N'habite inspiration ya koyemba biloko yo. C'était comme bana ndengeni nizangi ndengeni. L'inspiration et bandenga na ngomba a la montagne na prière à 3 jours. Na njamba kalinga pendant 2 ans. Donc na lotaka. So lali oloti. Donc njamba pesa nga baba njembu na babiloko zebele pena en tout cas bien mettre lu ba soutien. Et wato okoma nango na lishi solo ba to okoma nango na wi ke mama ime mayala je crois que la mitozo uta Belgique ozoya mama joli mayala na wi ke ozoya mama bola que Dieu te bénisse beaucoup na wi ke mon boss que j'aime beaucoup na comme maman Anne Kalambai je crois d'ici là te boy koloba aroya ba soutien yeba ke nango leki na tolo na se yeba ke ba soutien koya wana na bi mama ime mayala na obeta sete mama Anne Kalambai na obeta sete ba do ba ta poto ba ta kishasa te bata poto o na biki tombe to belelaka baba ko soutenir l'œuvre de Baï Moussala Nzambe nenge zalaka mama bola en tout cas na zobela yo vraiment na bela yo Natasha Gola na zobelela yo en tout cas nous avons notre frère Ozana ba mama Nzambe bomona rekara na ba na Zamba bo postaka e melelo comme azali moi na tete ko lo ba c'est un collègue parce que mama Nzambe moi na zalaka te le ba reconnaître batata wana mtalo bango surtout ça Moussala Nzambe na biki bosa wana pour le soutenir parce que azana biloko tellement ebelé mais que l'inda to pesa na lupena tant aloba la biso ba biloko yo zobeta oyi tango zomona ba statut ya bato zomona ba zobeta na ba nini na ebite bato be ba kancho ko songindi mais na moni yo ozapo orgueillete ndikane na ebe makubungu na kenda kana zonga yango na monaka qu'est-ce qui fait que nini to sala ke oza orgueillete pe nini sala ke banzemo ne zobeta nango olia tata bifronté je vous dis Jacine ata bifa pambo azu ya ngote eloko nini ezo sala otango zo ka biloko ya yo beti ba bazo yemba ngote ba ba ko luka ko makubungu ezo sala ndenge ni bon eloko liboso premièrement njembo liboso nkola pesi biso epambola na ofika Nzambe Nzambe tanga ti eloko na kati ya moto premièrement eloko liboso ke so ndenge dege nyonso Nzambe olinga mema biso toza toujours na humilité parce que humilité précède la gloire toza basala Nzambe toza bana Nzambe ya motu ezana liboso koyemba boyote ya motu ezali tobanga na Nzambe totambola ndenge ni nkolo azolinga motu azana molimo wa Nzambe pomeme eloko liboso fo Nzambe abrise biso orgueil ezalaki eloko moko te tozaka ndenge omoni biso kaka toza boye tozalaka bongo nkolo asali biso ngolu banjembo ezopambola bato ebele me biso moko ate eloko toleli yango te bato bazoposte yango na bandenge ebele motu na motu donc asaleli yango na ndenge na ye lelo Nzambe asali ngolu atinde mosali na ye baye bamati nde balekisi biso na émission eza makambo eza pe inspiration kolo apesenga motu nyonso oyo ayokaka njembo nde koza kosate ozalaki maladi fobika wana eza makambo Nzambe ayebisanga bainspiration soki ozoyemba ngo na kati ya molimo parce que la Bible déclare les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité ntango oyembela Nzambe toyemba banjembo kozwango te lokwa na bina na samizi na saba bandi nde koyemba yango na molimo so ozalaki maladi fobika quel que soit problème yango ozalaki ya ndeni fo eza solution wana eza makambo oyo kolo ayebisanga na nzela Olobi l'Éternel Dieu qui prend la 3 jours, soit 2 jours et nous avons arrêté pendant 2 ans. Nakati ya mangende, nakati ya zambe, jusqu'à au mai ezate, courant ezate, nini ezate, jusqu'à au nzambe pena amenio nakati ya mangende. Et loko mona na tunga yo, banda au bati mangende do ba inspiration ezo bakama, ezo yaka ezo ya esilingati. Banda pa na mati mangende donc nazara personne inspiration puisque chaque jour. La biloko c'est belé. Donc dès que na vandi bon na vandi donc inspiration et ya chose na bandi la oyemba foya koza biloko na lotaka kola lobeli sala buso banjembo ze belé biloko za belé nanu to beto simbi angote
donc eza pena nzambe parce que na réservation nzambe kuna baexplication silite biso moye mpe sili eza te mpo eloko euti epa nzambe donc na sukisa nzambe kuna babiloko eza kaka donc yango wana pena eza oyo. Je crois peut-être on a biso na kati ya notre chaîne na biso ya tolo na CTV 100% Jésus et pas notre maman Adso Anna Kalambai. Papa Carlos Kalambai, que Dieu te bénisse beaucoup. Nzambe pena lola a pambola. Ba ndeko nyonso ba bazo kota direct. Na bi nzambe lo pambola bino. Non, tozali nanu. Ozobanga nini? Tozali nanu. Pona mo bazo kota. To bazo kota signalanga ba koma bazo kota. Et aux amala makasi et aux ala bien makasi. Donc merci beaucoup. La difficulté nini oyo ozokuta nango a na kati ya mangenge parce que ozala sete. Ya to la mangenge ndo moment to ya tenye mangenge. Quelles sont les difficultés ozokuta nango a na mangenge? Ba difficulté za makasi par rapport à condition vivre na ngomba taloza na zamba so tali bomona ki tosokola raté. On a peneza do mai ekuta raté, mai na passe condition vivre ambongo za la raté. Donc au vivre na vie mort bo nzambe ka yemo ka yebi ndenge azo soin na biso. Donc na condition mo to na pena ya difficulté za pena tellement makasi. Donc ndenge mo pena ya osaka na te. Nani to miseni osepela kono osepela na ye puis lelo inspiration ko beta mo lindanda pe koyemba ngai na bandiko koyemba na mokili pona tena mokili na bando yemba na orchestre na bando beta ba guitare banda ba 2003 ba 2002 tango ndi na bando yemba na ndo yemba ba njembu na orchestre ndo yemba na ko interpréter min fabricage après na ko beta ba décalé na mona osa ba décalé na beta na guitare na beti ba décalé na bandi ba décalé chinkolo yo sala ngambulu ndele to ko moyo mela nzambe oso to juste la to mema ngona bonzambe oui non sala bonzambe aux a combien de chansons ozo préparé parce que jusqu'à présent pas deux chansons oyo kotali na studio maintenant on peut s'y répéter parce que s'arrêter par rapport ya ba moyen exacté c'est-à-dire producteur penazate maman Emerance, maman Anna Kalambai, maman Jolie Mayala, maman Rema Sabaot, papa Christo Emma Katalai, parce que Emma Christo Katalai va parmi les cofondateurs de Vox Day. Maman Rema dit que ça awa, maman Lombo me dit que monsieur comme là yo, muto azo maro banze muzo kana tozana Élysée. C'est moi na o nzamba tomboli. Et puis nous avons ça là. Et là, vous manqué, il y a des difficultés. Il y a un producteur. Nous avons besoin d'un vrai producteur. Ou il y a produit penza musique oyo bananza ba pambolama ndenge basalili sereniste na yena kucha zo manze mo sereniste na becho na ndenge mususu. Donc azana makambo ezali awa eza ebele. Beto na eloko wana. Te pardon beta te ponanga. Beta ndenge beta kiamo. Beta na. Yoka. Okotse lo mote na katsa kotsa lo moyo kotsi wana te kotsa na te babazi akeo beta mona voilà donc yoka tala abeti ibobo me agwaya donc ça donc na ebité ibobo me agwaya même yemo ko seni tanga mona ngo e ko imeka pe ko lekela combien de chansons ils ont bongisi mais non nos côté dans studio te nous avons besoin côté dans studio anjembo pena nous avons plus de ataba 20 quelques ou ezaki boye pena ki tongo donc ça compte misusu nondo na komaki yango nondo classe yango pena te donc biloko zali donc eza pena ba 20 quelques ou ezaki donc esenga pena studio bando landela moko do biloko ezali pena d'inspiration ezali ya kizamba style kaya ba kizamba biso zaka na style ya kizamba mbunda kisaka saka maboko kaka do ba style ona ba biloko pena se belen kula za mongo mungala to nini naza mongo te naza mungala te ngana muteke naza muteke vraiment naza muteke mais na meka koyemba pena ba minoko wana mususu eza mongo lunkolo asali biso do ba biloko ze beli pena makasi. Bon, avant de jeter cadeau, ni copier. Pour l'année de l'eau, kayo, ma life boy. Et là, on est copié ça sous biso. Parce que comme ça, Nzambe.
nazoyembela yesu likolo efongwama ema nzamba mahombe yaya nazoyembela yesu likolo efongwame ema nzamba mahombe yaya nazobelela yesu afongola lola banjelu bakita nzamba mahombe otika lole fungwama nayembelaka yo tika lole fungwama ngana boya loyenge tika lole fungwama olala na samba lulende malili na ntoto moninga nanga mata bakomba maboro pasi pona yo sokosalite yesu masiya ngana kutinga mayo na kutinga mayo yesu okola jakobe ngana bundano mutu mubimba kilo mupamwama ngana bundano mutu mubimba kilo mupamwama matima ngengenge yesu masiya nalingi na monama nalingi na mona yo yesu masiya lokola jase namukusele kinga esengi na matanisi olobi na ngai kita lelo na boya na ndakwama ngana yembelaka yo tika lole fungwama nabengako yesu zali mobala libala mobala libala ya yesu nabengaka yo ya yesu mobala libala ya yesu mobala libala ya utatolinga na biso mibale libanda bomwana emimino satana yesu masiya yokelaka nga zuwa yayo boyanga yesu masiya na bala konani yaya soki matata ya batokomisa biso obolingo nini yesu yayembela yesu masiya enabengako yesu nanga mobala libala yesu mobala libala yesu mobala libala yesu nangi sona pesa conseil parce que lelo tosela nzambe bele tozolinga obanga nzambe te conseil nalingi na pesa parce que proverbe alobi yango la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse. Donc obanga nzambe nde eza ebandela mayele ndenge napesa conseil omona bafrère donc biso basala nzambe bafrère oyo bilingalingi ezobombisa biso ndenge napesa no mwa conseil moko na nzembo. Okay. Yaya biso bafrère bilingalingo ekobomisa biso bafrère bilingalingo ekobomisa biso bafrère na ngai totambola na kobanga nzambe ata ozali kopesa yesakoli na précision ozosepwisa bakufi ozali kobikisa na yo babeli ya motuya ezali totambola na kobanga nzambe. Nzamba Apambola, notre frère, notre l'homme de Dieu, le prophète c'est un titre, mais nous sommes tous des bien-aimés. Je crois ce qui est très très important. Je crois que c'est la toute première fois Élisée Andima Koleka interview na Zamba pour na Koloba où ils allaient vraiment d'inspiration pour ce que je crois
Et donc presque vraiment na souka notre émission na biso na kati ya bato na biso na kati ya YouTube tozali na kati ya cette TV toza plus ou moins 7000 abonnés au toza kuna to biaka makambo juste ecclésiastique votre humble prophète Samuel Eric Asonga votre présentateur émission c'est nous tous 2 mois et va retraite 2 mois à travail ça a quitté mais maintenant to zombie vraiment la force poto et c'est nga Élysée nga batute baba yi lokela biso Élysée tous en a besoin na ye et tous a bien au moins que na ye na mangengenge tous juste na mangengenge à likolo kolongona ndako matamangi za ba jeter amen za ba yali pana ngubate aza lusisi la thèse tendance te aza badarate aza pikambiete aza mangengenge donc ils ont moko vraiment soko oza appelé te surtout qu'il y a sali 2 ans na yebi que to zonga na ye mais aboyi non siko habiter papa na préparer mal pour un témoignage donc ceux qui a commis prêt pour un témoignage ne wana tokoya pour que a témoigner na lingi oza face aux caméras bato be baza direct ba olanda yo s'exprimer loko nyonso na kata motema comme besoin alingolo babat balanda yo bon besoin biso pena eza pour même loi liboso to na posa producteur papa na posa ba soutien so tali bi omona ke même ba vidéo eza pena eza protéger te mutu ozo sali na ndenge na ye bato na bato donc ba sala ngona ndenge na bango pona nini l'explication c'est belé mais producteur azati on nyonso oyo kanga landa biso na micho na mama Ana Kalambai na peso wa kombo mama Ana Kalambai oui mama Ana Kalambai na peso wa kombo mama Rema Sabaot mama Immaculée Omadji na peso na kombo ngamoko mama Jolie Mayala mama Emerance Mayala mama Bola OK le baba na bosani leki ya nani oyo na to tanga kuma mutango pekiminga yao OK ba maman nyonso natangi kombo wana pena ntoka na posa ya producteur moto njamba osuma simbi mutema na ye apodinga na yebiki ozala beni makasi le bana Gibiju bambongo le ba Gibiju bambongo a frère pe ba frère Gibiju bambongo ya débat yo ta batangi de bambongo donc moto nyonso penda asanti ki loko aza posé pambola peuple en Nzambe na yebi makambo nkolo ayebisanga ke moto nyonso tema liboso nga pona soutenir kwa producteur na yebi ke Nzambo nga na vandeli na mangengenge awa pendant 2 ans aotika yete et Nzambe wana osele makambo ebele makasi donc naza pa na posa producteur pena na pa na posa na bango producteur pena manager faut ba bien producteur na ba manager donc na pa na posa na bango pena makasi Nzambe asuma biso pena kola pambola bino makasi kola pambola biso et na pesi mbote na Berger Moses on a pena donc amina nga Berger Moses na ma campagne bisiko za pena Nzambe apambolo pena makasi et na pesi so mbote na famille mubanga mobimba famille mubanga Gilin et Medo sipa to na pesi bino pena mbote makasi Nzamba pambola bino famille Mwanje nyonso na pesi bino mbote kolo apambola so pe mbote makasi pena na Frédéric Samuel Kasongo kola pambole pena parce que Nzamba liboso na leka na mission Nzambe pena simbi mutema na etia yebo na bike Nzambe ana otika yete donc mutu asopela bilanga baninga maya yepe Nzamba sala donc yelo kwa fongoli porte moko boye pa na ngana mtu Nzambe pe fa fongoli porte moko quelque part donc Nzambo na sambela ka azapela Nzambe na kola pambolo makasi numéro na ya contact numéro na ngai ezali 089 77 87 kaita 89 089 77 87 kaita 89 bango pena baza pena bato ke soki olingi omona ngai pena donc ntango dokute na bango okutani suna prophète nani Luanga donc baza bato pena bayona direct tie pana po bato nyonso tende baza posa biso ba posa na pembeni te nakangama pena bato nyonso OK ça c'est ça ok te ba discipline ça c'est so na simba miti na oza pembeni mona yo donc baza pena bato baza posa olingi omona nga na nzela na bango so okudon so okutani na bango bango baza bampaka donc na biki Nzambe wana otika te pena osunga kola pambola biso et toi oui tu as oui bato so peut na yima na mo bato be ba osinga ja yimba bato be na lia baboye en fait Élysée Makubungu azana téléphone te si mais juste libanda na yebi pourquoi na makambo na bi motema mama Emerance na bi ke ozoya déjà je sais que ozoya maman Jolie Mayala na bi ke yo kotika la meyo ozoya parce que bazoyi ba téléphone bazoyi ba téléphone oza da 8e téléphone ba oto yiba
le moins soyez na WhatsApp vraiment exaté. S'il vous plaît, si vous avez besoin, au titre de l'embongo, on appelle ça deux numéros. On appelle le numéro, on appelle ça le prophète, loin on appelle ça numéro, je crois, et l'onguio va y bien très bien. On appelle ça deux numéros. Pour ça, le numéro est plus 243 947 45 03. Plus 243 947 45 03. Et le numéro est WhatsApp. Ou ça soit côté na chaîne na biso, ou comment ou ça soit besoin na ngai numéro na nga, ou tuni maman Anne Kalambai. On peut se numéro na nga. Soko tindeli mbongo et à $200,000. To lia kate. To parce que tu as besoin en matin, tu as besoin ya makamnaï. Amen. Dans l'exi le prophète Luanga, il pas sa numéro na e. So pe comme pas na e. Biso to ni bité to lia te to boy. On a pas deux numéros. À part numéro musu ko tinda te. Pardon. Amen. Le peuple de Dieu, bon ensemble nzamba pa molabino et j'espère que bo moni tozaki na prophète Eric, tozaki aussi na prophète Mwanza Élisée et bato belé boluka kié le lobo monié na kati ya page et bato nyonso basana mitema rosunga bato. J'espère que na bandeko bozo na prophète Luanga boyebinga très bien et bo soutenir yé na ba numéro tout est s'afficher na bande d'écran. Na numéro aussi prophète Eric Apesibino parce que pour l'instant na moment auto le prophète Élisée 8 téléphones déjà. Alors, tu as besoin que non, tu as bénéficier de la mais il y a un produit parce que ils attendent. Il faut que vous saisir l'opportunité. Alors, lorsqu'un sambe a il faut aussi que soutenir et ça t'est mon tout cas vidéo à poster sur internet à commis numéro on a ben sur obtaining on peut simbon pas nanga ngala comme c'est pas na été ko pesa mbongo pas mon tout toi on a besoin nyo surtout pour routine na au monde tu to pesi au monde moto filmer vraiment to bino prophète Élisée mutatini mbongo kombo kinga na pays kingani yeyo to bengi papel vidéo to pesi numéro ezali plus 243 85 19 80 600 plus 243 85 19 86. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et aux autres ça, na bima pena plateau zotikala. Yo mozo sama kamna yo loba makambo nyonso. Loba. Na ina loba premièrement pour na bandeko mususu ba ozwa ozwi mange okina ngo misuba bimisiba bilongi na ba kuna basala ndeni. Na ina loba conseil mo na ina pesa. Tango yo ke inspiration na oyebesike utite. Ba alliance bato musuba saka na ngote bandeko na ngai na sengi bino pardon boyebi ngati. Ba alliance bato musuba saka na ngoto zunjembu. Donc au sala na o na bandengi na ondengo lingi nde na mona bandeko musuba zui basala ba jeno je kuna na siso yemba bona bisimba moli shit na bandeko alliance bato mususu basaka na ngote ndeko au sala ngona bandengi mususu ya yo njambali msona bomba identité na ngati pon kola zunga na via shit azunga na via shit ndi na mosela njambe na témoignage ba prophète belé bazaba yebi ngai oto na bango quartier moko. Donc ndeko bosa pena ça dit wana ya fina ya kala ba vidéo obo kende ko tambusa papa alliance bato basaka na ngoto ka tete mtoko bebisa ministère no zaka tata molimo keba alliance kisi ebo ye batika ke njamba sala kana ba grand obne molinga so bona mtu ngaki mutu asana ntambe foza la pena ke tema ndefu zo ki tsaka foza mandefu foza mandefu foza mulaya za munene so ndeni te njamba sala kana ba grand ukana yebisa bino apôtre Paul akoyi na njela Damas ba Jean ba Pierre ba Jacques ba Jacques na pourquoi njamba okolika ka simple frère lokwa Ananias abundi la pona porte so que ça que njamba sala kana ba grand donc batamuli monde ba comprendre makambo kolo pena apambola biso bana njambe to sa makambo kwa bana njambe kolo apambola. OK, merci, je crois que comme presque la souka notre émission na biso to tika bango bazoye manzambe et puis bazo ko adorer c'est là na clôturer betara no ka kita bongo je crois net lobi vous avez besoin de contribution na yo pesa na France pour les capables maman Anne Kalambai pour pesa et maman Anne Kalambai a kobenga nga et comme langa parce que contact na ngale so maman Anne Kalambai si te koma en tout cas si te plaît na bengi batunyoso bo soutenir mon mbali o ana biloko nzambe kat na ye vous avez besoin pour papa Evaris s'il te plaît. Guy Bijou Tambo, on a vu déjà. Yo sona lelo pesaka. Maman Anne Kalambai ne parle même pas. Le boko pété. Maman Meras Mayala, na yebi le boko pété. Maman Jolie Mayala, le boko pété. On note pour continuer, on va commenter, on a. Bon, ce bambongo, bon, si à quoi c'est pas Maman Anne Kalambai. Maman Anne Kalambai a voté de l'anga. $1000, 2000, 3000, tu regardes à Mangenge. On est au pèse, ça y est, on a. Je pense que besoin de bon garantie. Bon garantie, on a pas foutre là. Pèse ça y est.
100% te pambola yo. Toi na ben notre précis. La prophète Luanga Nenga et Sili. Tu dis dans la plateau. Pour adorer. Hosanna ni mambo, Hallelujah, Hosanna, Hosanna ni mambo, Hosanna ni mambo, Yahweh, Hallelujah, Hosanna ni mambo, Yahweh, Yemba, Hosanna ni mambo, Yahweh, Hosanna ni mambo, Yahweh, ya yo lobela kingaye, nanjela basali na yo. Makambo yolaka kingaye nayoki ebele na lingi na mona na miswe Nzambe alola Hosanna ni ya na bangomba ya boye yawe yokanisa ngai nakoma kolala na mabele bafumi nyonso bakoma baninga na ngai Hosanna ni mambo Nzambe alola Hosanna ni Bayo sera Kristo lula bajenda Ozoko kakotika teo Belela Nzambe alola Apeso makasi na ndoto yotika bajenda Hosanna ni mambo Haleluya Hosanna ni mambo Haleluya Hosanna Bayo frère lula ekomo Ozoko kakotika teo Belela Nzambe alola Apeso makasi na ndoto yotika ekomo Hosanna ni mambo Haleluya Hosanna ni mambo Haleluya Hosanna Bulelela Nzambe na biso kama na betande kenza na lupango wa famille Kabakeka lupango toka bola mbongo Nzambe na biso aleki nakoma kulala na ngai na kati ya kakae Soki na bwaki loboko na tuti sencha Nzambe na biso aleki bona bwaka lokolo na tuti ya mboshie na baluka boye na tuti sama Nzambe na biso Obambola bango basomba mapango bapesa yo nini Obapesa yo nini Ape na pesa yo Nzambe na biso aleki ya Batwa mokili balinga lokumu Abulele Abandina motuka mapeka likolo Nzambe na biso aleki ya Azoleka ndela bato nyonso bakauki Abulele Yo mokonzi Yesu yo mikitisa ya Nzambe na biso aleki ya bango Tamana yo nanda kwa bameme Abulele Nzambe na biso aleki ya bango Mokolo papa yaka kobala mama Papa na biso wayaka na baveste Nzambe na biso aleki ya Meyo mokolo yaka kobala ma eglise Yayo tikala na yo na limba na Yesu Yaya ebomikitisa boye na mona nanu te Nzambe na biso aleki ya Bonganga na Nzambe bandi lelo Bonganga na Nzambe bandi lelo Soki lusisila ya Soki ndetandase ya Soki na badara ya Soki mangengenge ya Bajelu na lola ya Kumbanga na lola ya Namona Elia ya Namona Rabame ya
Ya